Attendez, tu ne me feras rien. Tu ne me feras rien. Moi, au nom de Jésus, tu ne me feras rien. C'est quoi ça? Bandeko, message yo eza spécialement pour la Bane Congo. Surtout pour na batu ya bundu dia Congo na bundu dia Mayala. Na ebité message extrait au bomoni na ebité parmi bino soki eza na bateau bazola la pongi moko ya kimia. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Kamere a détourné Bambongo Ebele, mais il partait paisiblement pour répondre au parquet ce qui a oué puisque ma tête. Mais comment Moutoubakou a zoyé niti brigand? Un chef spirituel renommé dans le monde entier. Faut pas que zoyé niti brigand moko boye. Combien de policiers pour na mutumoko? Ndengo na lobaki na video mususu wana bakendaki na songololo bakokuta ba makesa bazo sambela. Petit bango masasi. Bazala muto kolobela bango te. Mwanda tsemi azaki na Kisasa. Alors, baiko procéder na arrestation ya ne Mwanda tsemi, bomoni yango nde bakende ne makolongulu sans lipapa, sans chaussures. Na bengi ndeko moko auto benga nga na États-Unis. Tout de suite là parce que benga bato belé hein. Alobi makilezo tangaye na motema akuyi kolala te. Tango moni ba image. Bandeko na mokili Otozali, il faut qu'on ait un mosika. Tozana ba passage belé à Bible. Oyezo ba biso. Oyo bato abundu ya Kongo badinga koyoka te. Mais biso e da biso mingi ba passage biblique et da biso penza mingi. Ndeko na vie soko mona mosika te. Oza mutute. Ou alors ozana kindoki. Soki yo omona mosika te. Ndoki kuta mona musika parce que mona ona réunion na bankuna biso ba oyo tomi pesa na nzambe mingi e na ndenge tomi pesa toyoka kana matoi lelo bato ebele ba ndiko benga nga pona kopesa nga raison mawa tant on a tala moto a tangi mingi ba komi ko nyokolo ayebo pour la vérité eza mawa ngai pe nazo nyoko maneti yepo na vérité bazo sala nga ba vidéo ebele na baluba mais bazo utiliser nani peuple mu Congo bazo utiliser ba Congo basi ya ba Congo. Bandeko tango na lalaka na yokaka mongongo elobi na ngai il faut ko sala eloko babengi nzila imosi.
C'était après l'arrestation, pas avant, mais après l'arrestation, il y a Nemwanda Tsemi Lungia Congo. Alors, c'est difficile pour avoir numéro de compte bancaire. Ba Congo, pourquoi tu kende na banque? Après sa identité, pour appeler sa compte, mais il faut que ba Congo ne baso banga. Il faut que ba Congo ne baso banga. Je me suis posé cette question, mais oh, tout ça m'a bêté, tout ça correct. Mais identité n'a pas été dans la banque, et mais j'ai eu des problèmes. Boyebi nani nga na utiliser mutu ya mboka nini nga na utiliser poto fondisa compte ya bundu ya nzila imosi ta on a lobby na mutu wana moni rien mais mu Congo ça crée des problèmes mususu ayaka awa toyoka ni bien tango akimi yake na ndako na ye kuna mu Congo suna benga so ba suste poka to fondisa compte tala niveau mu Congo yali. Alors, tout ça là effort, tu es que soit secrétaire général, un ancien directeur financier au Congo. Namona basi wanobe oh papa biso moi to côté réalité pour yoza pasteur. Yoza pasteur biso côté te batabonu dia ko babandi. Ah non biso côté on était posa pasteur. Faut que la raisonnement, nous vivons dans un monde relationnel. Mais yoka raisonnement, moutoua zo raisonner. Alingate pour notre pasteur. Quel raisonnement, quelle bassesse. Ah, c'est regrettable de quoi. Aux camarades, aux a tenir le raisonnement marque. Et là, quand on sali, nous avions bien précisé Trobi. Et là, quand on sali, ils ont priorité ne mondatsemi. Tant moi ne mondatsemi obima, so total na compte, na nombre tu as 10 euros, tu reçois même 100 000 tu peux payer. Bato abondu ya Congo, balingité. Mais tolobi bien prioritaire eza mondatsemi, ne mondatsemi azanani chef spirituel ya bango parce que biso za biso bato abondu ya Congo te. Et bato abondu ya Congo, baboyi ba bengi même mwana mwasi okuna tozala ko travailler na ya za na Hollande. Ba bengi Alexa même biloko na ngai te, même biloko nzila imo Alexa ngo susté. Et cette femme a le bango publiquement ça la vidéo. Ndenge bato abondu ya ko ba pekisie. Biso toza côté mosusu. Boyo kangai. Bible obiso tangaka. Ne mondatsemi. Tango apesa aloba makamu na ye. Azoba verser la Bible ya biso. A répétaka l'air nyonso. Maître Jésus a dit une maison divisée contre elle-même, cette maison court à sa perte. Na Marc 3. Aloba ngo l'air nyonso na mondatsemi. Tango abimaki après son arrestation, tango abimaki verset azwaki ya biso. Et na verset obiso tangaka. Ba expliquera biso rien ne vaut l'amour. Elingi haine. Mais tango yo lingi ngate, c'est que yo marché na haine. C'est triste hein? Si vous voyez ça bunzambe ni no bozo sambelaka. Ne mondatsemi mazolo bois, moi je reçois les musulmans, les pasteurs, et ainsi de suite. Donc, doctrine na moi, ne mondatsemi, bino bozo comprendre ngote, yamona bo tchele lo place ma bé. Et c'est triste. Alors, na bengi ici secrétaire général ya Nzila Mosaye. Na lakisi relevé des comptes. Nabina ye bondeko zoa makamambongo ngana makamaki pasteur musale lekitro oyo na sali yango na recommandation nzambe poto aider mutu moko boye akobima uta place a pasi tango na l'accès versement il y a 2 mois
Nabine zwa o gérer yango. Tango atali versement abina nga mpangi na boina sambwa. Parce que tango tozolo bala bato bacha mbongo na compte, bato bakoyeba ke mbongo ekoti ebele. Mais tango yo solo kisanga eloko yo. Ah non, nga na kozwa yango te. Deuxième fois na yebisa bato abundili ya Congo. Soki bino bolingi bosima finance. Parce que nga za correct, nga na ko bebisa valeur na mbongo te. Nga za bien na za capacité. Na lobi bozwa sikoyo finance. Soki bo mbongo eleki bosali oboko kosala. Na bondela bato abundu ya Congo na bandenge nyonso. J'ai même précisé que ne mwandati pa zakuna atika ba mikanda o biso to ko landela ngo to porter ba plainte. Mais bande ko ngai na yebite bato abundu ya Congo soki ba uta kaka na Kinshasa neti biso ba oyo obi ba uta wapi. Biso toza batu oyo toza ka rare na mokili. Toza rare na mokili. Tant on a eu message. Naza ko faire comprendre bino. Amen. Na bondeli na ndenge nyonso. Ndeko botala quelle humiliation mutuneti Elezer na mwasi na ojo pesa ko mona bato États-Unis soki bibi ya moluba ndenge ba humilier mwasi ya ne mwanda tsemi na ba question ya bozoba. Mais bandeko tolola ba 22h ba 0h nga lali lelo 11h à Tongo na lelo 11h na regrette makabe belé pona ne mwanda tsemi sikoyo tangu na landi na moni bato wana nyonso bavandi na se wana bato apasi bazangi batiki ya kozongela bandako. Siko na minute o bauto yebisanga ke ne mwanda tsemba batindi ye na CNPP epa bato maboma. Esiko bana wana sikoyo ba bengani bango na yebite so bakena ba condition nini. Or soki tozalaka na mbongo totindaka nde mwanda tsemi nyonso alobi nango te. De nyonso alobi nango te. Tout le monde a le droit de faire ses réclamations. Tant qu'il y a cette réclamation à Yibite, na loba on a vidéo sur la sala. Tant que bomaka mes frères de Bundi de Congo, na assemblée, mwandatse mine mwandatse mais honorable, balobaka ba futaye ba millions pour à dédommager batuana. Ne mwandate me akena ona bambili malembe pendant plusieurs années. Et le komoko ya boutir ezate. A gagné gain de cause te. Sikoyo paya utaki. Bazui mbemba bafutie mbongo. Bazui soki muyambo bafutie mbongo. Bazui soki diomi bafutie mbongo. Même Tshisekedi le père, leur père. Babana bafutie mbongo en tant qu'un ancien ministre, alors qu'à ça même une année à cause de la première ministre était. Maintenant, bon, je suis au courant. Moi, j'ai des relations, dans une relation avec ça. Pardon. Sikoyo, moi personnellement, je suis tout ça, mais je benga ki ba petit on va panzani baza suwanate. Biloko ne mwana se ba piye yango. Pandeko. Omoni conséquence ya kozala côté ya haine, tant vous a côté ya morte. Omoni conséquence. Tout péché a une conséquence. Ngana zu message anja me la transmettre bino. Bolobi na biso za nzamba ba mindele. Mais yo mutu abudu ya Congo na France osalaka pa ya patron na yo aza chrétien. Mais ngande ko no mukoko no aza chrétien olingaite. Quelle bassesse. Comment mutu ko raisonner ngwana? France za payer ba chrétien. France pour vendre et ça payer ba chrétien. Mais mundele andimi mutu tout, c'est-à-dire andimi musulman, andimi boni da Congo, andimi ba chrétien, andimi kimbangiste, andimi ba tout. Et baza ko avancer.
Mais yo lokola oza ko diviser au monde bo fasakate siko yo to que ne paille to zonge paille na compte ya bundu ya Congo na kini 5 000 ezala même 3 000 ezala ngote. On explique on dit quelle honte. Et ça t'est nazo kolona tout et ça t'est siko yo soki ezalaki nde ne mwanza tsemi alingazo na bakanda nde ngwana te alinga bandozongi sa bana mususu oba kutikira musika. Mais extrait on a la question soko lali bien oza mukongo te soko lali bien ko wa mukongo te batu bele babenga batu musu na yebisi bango abitala nazo sala vidéo bozo réponse na vidéo bobenga ngate bozo réponse na vidéo c'est clair mususu papa na uti pa bapesa numéro na yo il paraît sala sa biloko ya nzila imo aussi nabi merci beaucoup mais kobenga ngate pe kobenga nga suste na vous répondre depuis la vidéo 10 €. Ce qui vient de pasteur te. Bon, ko ndima to taba 10 € wana. Ta mwanda ti me yebiso kaboli. Parce que biso to vivre en amour. Biso ba chrétien to vivre en amour. To vivre na motema ya bolingo na ya mawa. Bino boyebi ta na moni bana wana nde balali wana bana libanda. Boyebi esalinga nini na kati ya motema nanga? Nga. So to dai confiné te. Nanga kitana même 500 nga utinda wo. Moko azwa 30 € bazonga to bana ko diminuer ba lembe to no benga ba relation. Moi j'ai des relations, ngai so na bengi, ceux qui 1500 nations contre 1000 francs au lobby. Moi j'ai des relations. Si ko yo mo to nga ba chrétien te oza relation te. Oza relation te relation ni oza mo. Puisque faut na relation faut na ba chrétien. Pour oza na relation faut na ba chrétien. So na ba chrétien relation oza mo banane, yebisa na oza na banane. Bolingi vérité te me fallait pas yebisa nom de vérité. Boko mema mukumba ya ne mwanda tsemi soki bo yoka ki onga na lobaki ne mwanda tsemi na bima ba fut asala te ba mituka na ye ba bloka yango biloko ndaku na ye ba yiba yango heureusement ba to abundu ya Congo buduna ba yala ba aider ye ndako ezongi akomi bien. Mais malheureusement encore que ne mwanda tsemi azana ba conseiller te. Soki batu bazo ko raisonner boyeke po yoza pasteur. Bongo azana ba conseiller ndeni bana batu. C'est pour ça na benga ki petit ngabi o benga ne mwanda tsemi o passer ngaye. Comme ça na me ka expliquer ye mais il comme il trop tard. Ne mwanda tsemi c'est pas un homme politique. Ne mwanda tsemi c'est un homme spirituel. Politique a même la monde ngwana te. Tangu ya iye, babilo ko lobaka petit Tshisekedi. Pe Kabila ozonga boye. Ça c'est enfantin. Conseiller moko so ala kwani biso ko labine mbuta tika boye tika ko lobote. Mais muta ko peksa ça te. Muta lobana ça parce que ayebite que c'est Kanambe qui gère qui continue à gérer le pays. Ya ebina mote. Et 24 mois que ndako sala, ce n'est plus le même ne mwanda tsemi. Il faut conseiller ayeba yango. Ana ba conseiller moko de toute façon ça na politique te bazali tibiso ba oyote to leka ba place na nyonso na koye biso non mbota o kolobate o kolobate soki bozo na famille soit bolingo balisa mwana soki batu nyonso ba lobi oui même yo na raison koloba note loba oui parce que soko lobi non na yo ba ko utiliser ngona kufa Obimandoki. Pour Obimandoki te, luba oui. Comme j'ai suivi les déclarations, j'ai suivi attentivement les déclarations des petits là, comme on est l'année. Oyazaki na nini na Burundi Congo. Petit na luba bakamoko, alubi miatezolo. Abi mais ba proposition nini Kanambe sali nani te nani ne mwanda tsemite ba olenga koyi ba ye na kati ndaku na ye pona ba négociation mais tango aza ko négocier na tali mutu aza na ye pembeni na bimedi na politique ba marchaka boite mais na politique ba marchaka boite soki mo konzazo répondre mabe au 4e bara moko lobi to ebozela to solola obi bozonga na bango bazonga bomba ya tele jour boye to sololi sikoyo ndenge ko lobela ndenge ko memela bango
kolinga to baka non 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 lokole loko wana tangi bango nyos bakina osala na kuna yo koki pe kokota na kati ya mozo osala na bango mais o garder position na yo oyebi ndenge nini komemela bango zwa moto kabila tangate moto kabila tangate makoma mayele akolinga te o sakana ne oyo kisake soni moto atanga te azala mingi violent moto atanga te azala kanda azala toujours violent même lobi ne boye facile kanuki parce que na motu eloko ezate voilà alors sikoyo nazoto la pembeni na ndemo datsemi ezopesanga mawa tangu na moni balekisi moto moko soki directeur général maître mo directeur général ya soki ya Bundia Mayala. Oui, asa maître, mais un maître, c'est pas nécessairement un maître, asa politicien. Na yoki langage na yeti. Ok. Na moni leki moko, alata ki bilamba pembe, azaka na mutabundu ya Congo. Na mona ki elobi me, tango na bani ko tala ye, mbala mo bapel. Siko pona reprendre ye, na soko ko reprendre ye te. Petit wana mutalobaka, ba pasteur baza esclave ba mindele tala bino bata bundia Congo parmi bino boza na bateau yo baza ba yibi politique te namona bino presque boleka na politique te pe boyi politique te kolekisaka mutu te na media o yibi politique te kolekisaka yete parce que ako bimisalika moko boye e créer bino pasi bino boye bité ako leka a créé bino pasi bo regretter tozaka na Kinshasa na tango ya Kabila le père alors nazalaka conseiller ya mokonzi moko boye azalaka tout temps na Kabila tango nazoya voiture pe iza obima na kangisi yango na yebise na mokonzi to kotana no na ndako abi me no tozala tanga bi no to kotana andimi to koti na bilakisa na discours robeta wana ta on atali discours pa na bino phrase au faut pas changer tout ça na zuina ni conseiller juridique o asala ki test wana mbala moko na tindi kuna na demi abakanga ibati na kasho ngabi non phrase oya saki encore à cause de la montée. Voilà. Donc il faut tant bozana mutu moko mais ne mwanda tse meza mutu monene aza mutu pambate ne mwanda tse mi c'est un intellectuel ne mwanda tse mi ayebani mwanda tse tala kama bi fafala bazo simbe na nzoto baza ko ti oyebi na ko prêcher lobby mais bate eza prêté bande kunangai na mokili linga muninga na yo ndenge omi lingaka yango biso to enseignyaka batu pana biso kokasaka te ke bible wana eza ya mabe yo nde oyebi bible wana te yango monaka mo mabe bambuta kasavubu bazwaki indépendance na bible wana bayebaka biloko nini ya bien ezala na kati wana bino nde boyebi yango te voilà tala comme conséquence tala bapeti wana oyo bafandisi na mabele bango tout batapasi c'est triste bazosanga batike et puis balala wana baza combien balala na ba condition nini bande kunanga balala na ba condition nini ba journaliste baki ba filmer pa balala ka tout ça nazoka maman ninga zolo ba mais quelle saleté na sana ngwa na boyi ko chango po bese po o ba mona ki o te ba mona ngate c'est ridicule bande ko ne mwanda tsemi azana arrière moi si na ye bino peut-être boyebi actuellement na yebi te so aza soki yeba zongi na ndako so bakika na ne mwanda tsemi na PPE moko ou alors bazui moi si ne bakene kuna en tout cas jusqu'à présent na yebité mais na l'équipe na yebisa baninga vraiment nazana passe na motema et que bino bato bozo benganga bo stopper ko benganga. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour na Congo central, pour na aider ne mwanda tsemi,
lokola bolingaki yango te pour le moment naza eloko kosala te nazo tindaka bato oyo yanga bayeba état de santé na ye bayeba ndenge nini mwasi natikali pa ya nani ainsi de suite. Donc voilà bandeko, message na pesi bino, organisez-vous vous qui êtes de Bundu dia Congo, bosala eloko boko sala soki bozalaka na kesi ya mbongo boyebi nini boko sala. Mais c'est regrettable ngane ko lo banabino regret na nga onaza nango epa ya bantu ya Bundu dia Congo na Bundu ya Mayala. Tozana mutu moko anamonaki na Bruxelles soki mbuta ndombe un président soki ya DBM soki nini azaneti mutu moko fatigué, il est jeune ayoka nakate nini te banda baza ko menacer Bundu dia Congo eloko te na monika mwa petu ala tabela pembe wana azo ko de vie na komona ne mwanda tsemi na komona ne mwanda tsemi asali kama eloko taona otala ba vinga bime ba Congo c'est malheureux tala mulu basala eloko tala ba vie tala mulu basala eloko tala ba vie mais tala Congo. Alors sikoyo bato kimbangiste ba obenganga bato Bundu dia Congo ba kritika kimbangiste bato kimbangiste ba kritika Bundu dia Congo. Esprit ya division za ba Congo, esprit ya molimo mabe motema mabe contre ba Congo motema mwa osakana te déjà tant yo lobi déjà que biso to lingaka bino te donc haine et ça le ressource et ça déjà haine donc on a sorcellerie. Ah mais oui et ça ma mingi on lo bakenga na lingaka yo te ngana zaina ndeko moko awa ya Bundu dia Congo na linga mingi me abenga ngate tant ba yoyi bisanga ke balinga biso te na kata pe mala moko na bime, c'est regrettable. Dans la sikoyo, tout péché a une conséquence. Le malheur ne sort pas de la poussière. Le malheur ne sort pas de la poussière. Job 5:6. Ngana on peut ça ba verset oyo zo ça vraiment que mokile tambula kaboy. C'est ce que j'enseigne à mes disciples. Na ko expliquer tala. Tout malheur a une cause. Tout péché a une conséquence. So tambula boy, tala boy. Sikoyo péché na bino moni conséquence nango ememi ne mwanda tsemi wapi kulutu nanga bengi nga pesi nga rezo abi petit frère olobaka eloko yo na 98 ke ne mwanda tsemi na batonga na moni na bango ekosukile mabe na finga kite mina lobi vie atangi mingi akomi na makambo bano nga zumuna zobina awa mbuta ekosukila mbuta mabe abenga bango po ebisanga bi petit frère yo soko lobi likambo ezaka ndengwana tala siko ni mwanza tse bazo kwa entraîner ye neti mwana moko muke ba journaliste wana ba tuneti ba lézère bazo ko sala humiliation et pas ya suki ya lubondo ngamo ko tunazuluka ya libondo soka za wapi même soka ko zota 100 à 200 il faut na retrouver pas ça ali mais na sa mta Bundu dia Congo te. Mais j'aime les gens de Bundu dia Congo malgré besoin de savoir biso alo bandeko tozo zela to kabino bato Bundu dia Congo ceux qui vont le banini. Tout ça, c'est là, tu as cabino encore image. Bandeko. Alors, tozo zela mo toyoka bakonzi ya Bundu dia Congo na banzi na lobi na batu oyo nyonso ayebi mutu aza mu Congo alobaka atiaka ba video na YouTube il faut kotindilanga numéro ya mutu wana neti ba petio mususu ba Pasteur Konde na ba mususu o tout baza ba Congo na demander na batu nyonso o ya yebi même petit poto ya François za dérangement na nyoyo na bosen komona ye ba numéro na bango nyonso na za na besoin il faut ba Congo ba lobaka soki totali province ezana C ezaka ya biso combien de batu ba lobaka
kama petit moi na biso nani de peuple de Kanda l'air muso ya kama koloba mais bato boli batala kai combien de personnes batala kai mais tala baluba tala bikolo mususu na basi basa koloba soko ye pa ba Congo biso to ninga ba chrétien biso ninga ba nzonzambi te biso ninga ba nina ba mindele te mais yo za na mboka ba mindele pourquoi vandi pa ba koko na wetu kuna te oza na mboka ba mindele pourquoi comment mutako résoudre ndingo neti neti mutu mwa uti suki wapi oninga ndingo te yo vandi na mboka ba mindele yo otiki mboka na yo ba koko oyo ko vandi ndako ba mboka ba mindele oninga ba mindele te ozo comment mutako résoudre ndingo na di comment mutu vraiment ko koma tina ni fa ko résoudre ka ndingo na neti ba mo musu ko pesa to kanda lo mwa ko bimisa ngwa te alo bandeko vraiment toza siko 0h20 déjà na habité son la 7h be 8h nazo benga batu nanga tout le temps pona ko yebisanga ne mwanda tsema zapi ba auto komela nga za na CNPP après CNPP je vais encore essayer de téléphoner nazo téléphoner na téléphone nanga siko yelanga combien moi je m'en fous pourvu que nayeba mbuta azawapi bobe nzamba pambola bino na tiki bino au revoir.